Dans Masumu et le vice-président Galoufar, cette affaire a cloché. Artistes et comédiens que nous sommes, en tout cas nous sommes loin d'être des cons. N'est-ce pas? Bonjour na bande ko nyos basuli baku ya otala biso na journée. Bonsoir pe na bato nyos basuli baku ya landa biso na pokwa. Là je dis merci na bato nyos to vraiment balandela ka timbela ndule timbela masolo la pesibino pena merci encore à les bondi babi yende mozalisi. Ceux qui nous ont metté ma trop, ceux qui nous ont metté ma biso yo tous vivre té. Merci aussi na équipe technique nanga Mobimba. Merci na équipe technique nanga Mobimba na sima caméra na moni Epsi mange na montage na zabona ingénieur Tonton Mwinga 16 mm babi mikoto benge maestro. Merci aussi na bato nyos to basala nga malamu na bosani bongote Salon Midjo Barbe Maboko Bank dans Salon Midjo Barbe na kati ya majesté babi yene Maboko Bank na pesio moté. Merci pour simba kanga vraiment merci pour botika ngate. Aujourd'hui chers amis, ça vraiment on a invité na bino bongo artiste na bino Bolingaka, artiste et comédien Richard Mukoko. Bonjour. Oui, bonjour. Boni. Oui, malamu na ngolo ankolo. Na mawana ankolo nde tozako bika, na mawana ankolo nde tomoni mo ya sika, na mawana ankolo nde to kutani lelo na plateau ya Timbela Masolo. Est-ce que tokoro yeba vraiment début na yo source na yo? Richard Mukoko auta wapi? Voilà, Richard Mukoko azali artiste et comédien à Bandi, Moussala ya théâtre na groupe théâtral Kimbangiste. Et si kanini oyo na sali ba na joué ba spectacle belé. Disons après nous sommes allés suivre des formations étant qu'autodidacte et puis Institut national des arts et puis toqué différents stages libanda ya mboka en Afrique koyekola et puis là on est en train de travailler. Richard Mukoko a une carrière difficile parce que nous avons taillé notre chemin par des rocks, dans des rocks, dans le théâtre populaire Nebalobaka, théâtre populaire à Mangala. Richard Mukoko a na tatate. Cela veut dire que je venais du théâtre classique, na Ebanité, il fallait bosser dur pour na place à star. Bon, on ne peut pas être ingrat ou ignorant. Hein? Avant nous, il y avait des gens et après nous aussi, il y aura des gens. Et ça, on a déjà bastar pendant que nous avons na théâtre populaire. Là, je salue tous les amis de s'imposer. Na musala, na kofingate, na komila kisate, mais na musala lelo. Je crois que ba internet union so ya site Oyo Info 16 balandi ya émission Timbela Masolo ba contredire ngate que moi muki otozo sala ezomona. Voilà, lelo olobi keno na théâtre na biso awa oza vraiment na papate obima yo moko ndeke. Mais ceux qui osent na papate mais okoki koza pe na idole ne zaranani. Ngana na musala ona ba idole belé. Parce que je suis un amoureux du bon boulot. Comprendre? Par exemple, tout le monde a Olobaka, tu es bien autant comme on a. Ceux qui n'attendent, il y a Faustin Soukari. Hein? Baza ba vie oyo ba planter ba jalon. Les lots ceux qui biso oyo, tozoya, toi na moi ligne mo boeza un peu différente na bande mususu. Ba otepso mbalamo na ran ya ba Faustin Soukari. Comprendre? Et puis naza idole nanga mususu ona na lingara mingi kotala yeso kazo sa musala ezara joli kalunga vie de loin Charlie, tous ces mondes là na baraba idole nanga. Pourquoi? Parce que je sais voir quelqu'un qui sait faire son boulot, hein? Ceux qui kalunga a joué au CK mais au moins il y a sa réflexion. C'est de même ceux qui Sunnet a joué ou vie de loin. Voyez-vous? Donc, amoureux d'abord, il y a bonne éducation, amoureux, il y a Moussala Kitoko. Donc, il y a idole belé, il y a bandeko, il y a basi, puis il y a mibali.
Donc c'est un peu ça. Nasepelaka na Lava, nasepelaka na Tito, nasepelaka. Donc tous ces amis-là, on va ça la musala kitoko nga ba idole nanga. Ouais, bon, c'est bon, vraiment, vraiment encouragé. Merci, Kenny Karana, humilité, c'est bon, vraiment. Pour Onzimi Batunios ou Onzimi Wana. Question au Ezaboué. Awawa, Obimi Naba, Naba Kimbangis, Totangi Wana, Outinaba, Otangeli Art, Sikoyo, Oza Wapi, Oza na groupe théâtral na Yomoko, Tozara, Tika Babenga, Babenga, Babenga. Merci pour la question là parce que nous a dérangé même dans Libanda Mboka bande rebelle bazo tunangai sur la structure. Je crois na bato ba yebinga ba proche et puis bato ba si ba mesani ko landa bilo onanga ils vont se rendre compte que bato belé ba benga coach. Donc togo ogoza la coach était sans équipe. Voyez-vous? Donc j'ai une équipe au Natravana Bango. D'ailleurs, j'en profite pour informer les internautes na prochain film nanga au titre de Zali ba passer leki. Na Afrique ba passer leki. Na mboka na Congo ba passer leki. Na Kinshasa ba passer leki. Donc na film wana ba découvrir l'une de mes filles Fallon Oumba ba découvrir ndenge nini a joué na Herman Kasongo petit nanga. Vraiment, Moussala Sami Kitoko, donc non, c'est un consommateur, il y a Moussala Kitoko, Oyo, Tomisana Rosala. Vraiment, semaine, ceux qui na Rosala en communion, réalisateur, celui que j'appelle Junior Nzamimona Neva, l'homme, c'est l'homme, mon cœur. Ceux qui a Rosala, Penza, le Lenge Oyo, Tosolaki, semaine, Oyo, na Rotanga comme site, pas mal. Donc, Baolandango, na www.legendetv.com. Donc, et pas il y a Boss Koubambongo, la légende, donc nouvelle monnaie au Congo. Et si quand on a film on a l'outil que basiko pas si leki. Voilà. Donc c'est un peu ça. Dans une équipe on a travaillé na bango. J'ai une équipe et pour théâtre et à Lingala, j'ai une autre équipe pour théâtre et à français. Voilà. Merci. Tu comprends que nous avons vraiment une équipe na yo ozo la kisa pour bazo bengo coach na ndenge lobi. Après na profiter mbamo pe sa mbote na boss na ngai tonton Mwinga 16 mm ingénieur ba biyo mikono bengo maestro. Yonde maestro pour yonde vraiment pardon sous kama solo. Miguel Pedro maboko bank venanga ba yonde bango si balala na bango yo telema Brandon Chekedis na kati ya Manchester ba bi staff na ngai Manchester botika ngate pour te na yebike borosola bubunka man États-Unis mobali ya atanya mama paradis bubunka man États-Unis to vanda di papa Richard est-ce que vous appelez membre na kati ya ANTCP Association nationale du théâtre populaire et du cinéma congolais naza membre kuna naza reconnu parce que naza mikanda nyonso oyo et Sengeli Moutaza Nango pour Azala adhérent. Oui, Nazana ANTPC. Parmi les chefs, il y a ANTCP. Vous appelez chef? Bon, je suis membre simple dans l'association. Nous avons Libaku ya kokota na kati ya comité directeur T. Voilà. Mais le col tu as ba élection et que ça je crois bozalaki le 31 décembre et le 31 mars le 31 mars Andé marche et salamaki. Comment ça fait-il marche et que ça le 31 mars? Bon, le 31 mars on est acquis journée internationale du théâtre début de mais ça sera le 27 mars. Pourquoi Bino Botia Ango kaka le 31 mars? L'explication était claire en tout cas sur ces points-là parce que je crois président Bodo a expliqué qu'il y a un mot et il y a eu tour à tour les gens qui ont essayé d'expliquer pourquoi la journée a été ajournée pour le 31, n'est-ce pas? Donc le 27 mars, il y a Moula 2018 et Tombaki un certain mardi. Comme Ezalaki journée jour ouvrable. Ils ont un artiste comédien mingi au batalaka na internet bien na télé tout ça là ka pe na entreprise mususu parce qu'on a étudié
non seulement on a étudié pour le théâtre, mais on peut aussi exercer d'autres fonctions dans l'institution. Voyez-vous? Donc, tolinga qui n'a souci à cause de la tout ça la bisonnion son amokolango. Il y a une qui toute journée on a le 27 mars, to le 31. D'ailleurs, j'en profite pour dire aux internautes que moi, votre humble serviteur, n'a fait qui anniversaire le 26 mars, hein? Le 27 directement, journée internationale du théâtre, mais Ezaki, Toyaki Kosa la manifestation le 31 mars, tu as la place des artistes de la Victoire, et tu as le carnaval, tu as la marche de santé, tu as jardin botanique. Voilà. Nous sommes membres à ANTPC. Voilà. Vous avez le 31 mars pour vous la binonions tout. Mais vous avez qu'à binonions tout. Pour le 27, on a est tombé mardi. Vous poussez le 31 aux dimanche. Mais dimanche, vous avez binonions au kakate. Pourquoi? Non. Donc, les artistes sont tous, les comédiens sont tous. Voilà. Même si on a libota na yoso vous en a fait vous en bembe c'est famille na bino nyonso beaucoup tana. Bon ceux qui bande ko bayebi oyo akoyate c'est bon mais il y a des personnes il y a des comédiens au bayebi te to bengana kina bango babi manifestation au biso to yeba qui ont été biso to yebi le 27 comment ça fait-il bango batie to fêter le 31 ba associer pe bisoté ba bengi bisoté pourquoi pour to zanga ba téléphone tonine. Ouais. Je vais répondre simplement comme ça. Ce qui balobi que bazala qui informé pour pouvoir les engager ka bango. Na opé exemple moko. Moi cette information je l'ai appris na monoko ndeko artiste, n'est-ce pas? Mbala moko na noté qu'on a agenda nanga. Ce n'est pas le vieux Massoumou qui m'a informé, ni président Bodo. Voyez-vous? Ezali problème nini. Je sais où est-ce que tu veux en venir. Les artistes et comédiens que nous sommes, en tout cas nous sommes loin d'être des cons. N'est-ce pas? On n'est pas des cons. Ce qui, moi, indifférence Ezali entre deux personnes, oh, bango pe bazaba artiste. Ne mêlez pas tous les artistes et comédiens. Ok? Ce qui n'est il y avait pas, c'était pas obligatoire Moutin Soya. Absence il y a comédie qui vraiment tellement on a na mona qui kuna zaki kaka bino na bino batu ya association moko mais or na libana na bino totozaki na nini ya Los Angeles pe azana nini comment je peux dire na association azana yango parce que pourquoi bobenga ki ata bangote bolingo salonga eloko kaka ya biso to kakangi lizita morobo ya biso. Non, je sais pas si on se comprend. Tu l'as bien dit que à Los Angeles azana association naïe. D'abord, pardon, plateforme. Bon, tout bien une association, plateforme, peu importe. Mais je vais dire ceci. Dimanche tant au église de Salemaka. Est-ce que bateau baké ça mène à main TV basambelité? Voilà. Pour mes anini. Adhésion na association ezaka volontaire mutu. Ezaka obligatoire te. Ce qui annonce en Jobandeko bazakuna. Il y a mon ami azan la plateforme wana Kolomo Makala Monga Egbogo. C'est mon proche ami tout travailler naé tout ça ne ba biloko mo kalate awana RTNC. Vous comprenez? Mais cela ne m'interdit pas na ANTPC. N'est-ce pas? Il m'a parlé de cette plateforme-là. Jusque-là, je suis en train d'observer. Si je trouve qu'il y a du sérieux, je vais adhérer. Papa, association, Rose à 4 et 5. Aux membres, c'est pas prohibé. Non, mais ceux qui au ligne aucun des plus, ce pas, il y a le sache-le bien, Nangam le babouya. Bon. Bino la bino bozana barankin moko ya makasi. Pourquoi? Ezali bino ba journaliste mutubo sepe la artiste bazana barankin. Bino moko émission na bino et ça la ba buzz. Voyez-vous? Nandimite que à nos Angeles ba kutena fi masumba ba pesa na mbotete.
tokoki pe bo naza na kanda na motema ye pasa na kanda na motema mais to mona to pesa ni pe mbote tokolia pe ensemble même motema ya mutu sikoyo soki neti baza na kanda kanda ngo ezala ya nini d'abord association ezala na caisse te n'est-ce pas une association nationale du théâtre populaire et du cinéma congolais caisse ezala te nous avons des cotisations facultatives n'est-ce pas ndé bo saki marche wana bo tsaki sur place aller organiser marche. Nazaki na comité d'organisation T. Mais l'information que j'ai reçue, parce que moi je n'aime pas vomir ce que je n'ai pas avalé. On se comprend. Je ne suis pas là pour défendre l'association, ni les dirigeants. On se comprend. Mais là, on a information on a acheté les batchs. Le président Basombaki na $5, le membre Basombaki na 3000 francs. On comprend. Et l'argent récolté, comité d'organisation dispatching na bango pour manifestation et salima. On se comprend. Et naebi ke oluko tuna ngali sous question oyo ke batu silika ki neni ba melaki masangate. Vous savez que non tuna yango et sali sonia makasi. Oh bino botie ba mbongo. Pourquoi batu ba mela masangati? Pe bataka les mêmes batu wana ba kei na ba chaîne nyonso tout balobi mabe ya association na bino bomona te que no kaka bino bozo rond-point bozo critiquer batu kuna mais bino moko mabe na kati ndako na bino ben na ebité soki nani na critiquer ki batu mususu mais moi dans mes habitudes nazara hypocrite te pourquoi yo gucci hein. Si je vais te parler, je vais te regarder en face si je te parle. Ça, bato ba vanda nanga ba yebinga. Comprendre? Dire que bato ba mélité, na yebité artiste comédien ni o ayaki na jardin botanique, aza incapable de commission la mulangi mo masanga. Tandis que dans la timbongo na ya cotisation, on c'est ta moko et bima. Ponga pena somme. C'est un droit. OK? C'est là où je donne raison aux amis qui se sont fâchés. Lorsque vous promettez un beignet à un enfant, que non, alors quoi je vais t'acheter un beignet. Mikate donc. Moi na wana aibi ki to ke so mikate, n'est-ce pas? Mais so na nzela osomele bonbons, osomele chips. Pona mwana wana aozelo somele ni mikate, n'est-ce pas? Et loko oyo esale makite. Je crois que bateau batala ki ba image on a internet ba mona ke au début il y a eu le vice-président Ngaloufar qui est monté au créneau pour appeler le chef de secteur, il y a Bralima. Bolim ça pour la pub. Et nous avons vu aussi comment on appelle ça? Nous avons toile de fond. Hein? Il y a bière, il y a Bralima. Mais nasuka nango et ça qui m'a lamuté ndenge artiste a bénéficié qui droit n'a été. Pourquoi? Parce que moi, j'ai condamné, en tout cas, je le dis franchement, parce que je m'adresse à mes supérieurs. Le président Massoumou et le vice-président Ngaloufar, cette affaire a cloché. Aujourd'hui, l'Association nationale du théâtre populaire et du cinéma congolais est encore mal cotée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui se sont plaints. Pourquoi pour mettre biso qui rafraîchissement aux ala à la fin ba moni rafraîchissement té. Oui. Et l'explication est qui claire que non Bralima ba aboyi côté comme ça na bas prix. Mais moi je trouve que diriger c'est prévoir. Si le comité d'organisation a tiaki la batterie ça marche, je crois likama linga sala mabongoté. Vraiment et ça là qui m'a bé on doit se le dire. Et ça là qui m'a bé. Pourquoi? Parce que au moins, je crois que mon qui tango briefing en mataki na podium pour au nom de tous les jeunes. Et quand ba jeune wana au bazaki applaudi, à la fin ba jeune wana ba se plaindre. Pourquoi? Parce que ba lobby même makambo échanger ka teneni. Comment vous promettre biso rafraîchissement to pesi ba mbongo ya ba batch mais to moni rafraîchissement té. Et il est là, explication claire et salamité. Et moi, je suis mal placé
il y a qu'on fournit une explication à point wana ce to ko les gana question monsieur. OK, merci et ça linga bien pour reconnaître erreur na bino ou reconnaître eloko sali mabe na kati. Na reconnaître erreur ya association T. Na reconnaître erreur ya comité d'organisation. Donc président Masumu de Brende na vice-président Ngalufa bosali mabe oyo na Léandre Loulé. Na Léandre Loulé. Donc tout le comité d'organisation a failli. Bon, dans une information, il y a 7e bagarre dans l'association T. Je peux avoir l'information de 7e bagarre plutôt dans le comité Ato Kanisa. Nato Kanisa. Donc, Nato Kanisa peut avoir membre. Nato Kanisa, c'est l'association nationale T. Vous comprenez? L'association nationale, c'est l'icolo. Il y a Bato Kanisa. Voilà. C'est un peu ça. Ok, merci. Bazota la biso soit o bakota la bakoloba na bango vraiment erreur basali mbala sima to mekempe ya kobongisa po tango bobengi artiste président moko ya groupe ya pesi mbongo ne faut pe amona eloko apeseli mbongo wana to l'équipe vraiment eloko so boma biso na monde na biso o ezani bino artiste comédien na miti na place na bino eloko so boma bino ezani trop de rando trop de minini tangela mutu mo na zane rando. Atangelo. Est-ce que na batu nyosto mala? Bato bazali banda ya association na bino osona bango mala. Très bien. Bato ba postilaki. Mais na wuti ko tangelo combo ya président Bodo awa. Bato ba postilaki. Banani ba postilaki. Il y a pas eu les élections. Oui, ça m'a quitté. Kasi. Et président Modero a désistaki, Bodo a désistaki, président Sai a désistaki. Nani susu. Otangi bango pona okima biso o échappé biso mais or biso to yebi association na bino na ba nani fiston sai modéro bosa vraiment na bokanté bozo welela trop pouvoir oui bozo welela pouvoir yango esala ba makambo yo nyos tout si un problème to vanda bobwaki makambo tout na table bosolo liango. Excusez Gucci Gucci na web c'est loro moko likambo ya élection et association eza likambo oyo bato bakoma na binemi te, n'est-ce pas? Soko lobi ke bato bakoma binemi, moi je te dirais que c'est faux. Vous comprenez? C'est faux. Ennemi ezate eza plutôt président Saïsei azana souci atambu sa association. Bodo azana besoin de association, Modero a besoin de association. Yebsanga est-ce que bazana tort? Ba tort té. Tout le monde a même na débat politique. Tu veux me dire que tous ces gens-là, ça là débat politique wana ba binemi té. Bandeko wana nyonso to linga té, nous sommes dans la même famille artistique. Mais ceux qui ba obédience na biso et sali ke anosanzo akenaye na plateforme na ye président Saïne na okaki asali association na ye na yuto loba awa adhésion na association ezalaka facultative donc yo okolinga okosala ndenge yo sepeli neti tel que moi je suis là na yuto lepsoke Makala Kolomo mon ami Jocelyn. Si Mbalasima Tokozo vraiment temps on soit là makam o lobi que non opostiller to yebale pourquoi opostiller pour nini ba maluba oyo obimisia moi j'ai vite compris que non o yepinza na ndenga force Tokozo temps on soit là président programme ya groupe za ndenge nini pe groupe zo travailler wapi. Voilà. D'abord, le lobby a président. Moi, je n'aime pas le régime présidentiel. Directeur artistique et administratif. Voilà, merci. Programme à groupe. Voilà. Avant le programme à groupe, j'aimerais bien parler de mon prochain film. Titre Nangozali Bapassi Leki. J'ai dit merci à mon patron, Koubambongo, la nouvelle monnaie au Congo, pour les opportunités et les moyens déboursés. Bande ko internet o batalaki lobby nangai mutaliboma oyo botaki na lobby nangai asali bino se loko mususu oyo kalate bozwa ba Passi Leki
En tout cas, j'en profite pour remercier Bandeko Bartiste Bakompagna Kinga, Belvi Kandi, ma petite soeur, Charlie Videloin, Herman Kassongo, Dacosta, Eric Litanda, Maman Ebakata, en voyage, bon séjour là-bas. Il y a encore d'autres amis, je risque de ne pas citer. Omarika Bongo, mon ami. En tout cas, Bandeko Nyoso Prestaki, ensemble avec mes amis avec qui je travaille, parce que je suis acteur dans la ami. Voilà, ami nanga. Je salue Bianca, clin d'œil à toi. En tout cas, consommer film wana, batala, nandimite ke bakokuta buzo bapo, toza bato buzo bate. Ikater amas. Voilà, toza ko essayer ko éduquer masse. Ndenge oyo bande kwa poto bazo non on en a marre biso to linga bana biso baye ko la culture mboka na biso mais bilo musu bozo tia ezo collecter. Oui, vous avez raison bandeko. Bosunga biso na ba remarque wana mais beaucoup plus bo s'abonner mingi et bo s'abonner vraiment na les gens TV et ce ka obo zabilo ko ya humble serviteur na bino. Je crois moi j'en profite déjà pour dire merci na bandeko bandimi biso ba oyo ba Richard oyo tozalaka pe na succès to sali musala bino bondimi biso. Je commencerai par celle qu'on appelle les Babi di Mwana moninga Isabelle Tumba na France basi a poto solo. Serge Chinga mon ami, le futur boss yayo ngwana balobi kalate le monde va bouger parce que Serge Chinga a sa koti marambango. Serge Chinga yangwana yayo petite sœur nanga Glodis Kabe a jamais na bosana aux États-Unis. Quand on est à Libanga, on est à Glodis Kabe en États-Unis. En France toujours, j'ai dit merci na amico de Paris Mobile Abata Ange Marie Chichimbi. Yaya Junior Nzami mon Neva l'homme selon mon cœur. Je dis Junior Nzami mon Neva l'homme selon mon cœur. Yen neve ya Guy Mantois de l'ambassadeur de Belgique. Babiso dans la Belgique oyebi Guy Mantois dit veut dire yo on dans la Belgique te keba na France on a petit na Gabi Sampala de Campo. Motema ya Afi Motema Afi Isaac Sampasi le grand japonais à Paris il y a eu un wana bandeko ebele ya Londres Bosani ba. Merci t'as comme vraiment bon na suka jamais na bosana petit nanga Hervé Horreur petit atongo donc jamais n'a bossé mon ami José de Londres Sida Bilele de tout le temps de tous les jours donc Moutou à côté ça artiste comédien qui te tient là t'as bien en tout cas Moutou contredit Ngazateza José de Londres Motema Charlie Malula donc check mon ami tu es là on est ensemble yoruto ya kozonga na yo quand ballon de so yefona na lata Maloso José de Londres na lobby on penza na caméra Maloso yefona lata yoki merci ngape na profiter pe ça merci na Gisèle Koussou na kati ya Bruxelles Gisèle Koussou na kati ya Bruxelles ba moto ya trop to komi vraiment bon na suka to tozaka na rubrique na biso awa na kati ya émission na biso première question ya rubrique na ça Richard ceux qui vous allez qui livrer on vous a livré les dangers du rêve de ton sommeil vous allez qui niama ah, il y a d'autres amis qui m'appellent Lion. Hein? Depuis l'enfance, petit comme Lion. Moi Mars, parce que je suis né au mois de mars. Merci, t'as commis vraiment bon. On a souka, on a merci na équipe technique nanga Mobimba, na Sima caméra na zaki bon on a Aaron Lubambi. Donc Aaron a pessi mbo théâtre. Voilà, ok. Ça veut dire 16 mm, mon ami personnel, beaucoup de fleurs na site na yo. Quand on est nano benga na sala jingle ya info 16, na bigi salama, mon ami, beaucoup de courage, Congo central en avant, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Merci, ngapena pesi mbote na mon coordonnateur. Ingénieur Tonton Mwinga 16 mm mikoto benge maestro na pesi mbote na info 16 mobimba babi bo s'abonner na info 16 na kati info 16 boko mona ba émission ya danger ba émission ya malamu pe bobo santé bo s'abonner na info 16 nzonzing na kati info 16 nzonzing bo mona ba théâtre malamu boko seka boko teyama boko zala vraiment malamu na bo sa di bongo te salon ni jo film na info 16 wana virus donc na auto jouer film mon titre na ngo virus. Vraiment, c'était bien. Donc, Odette Safi, maman, Déborah, Naomi,
zelaka ndenge ezalaka donc film wana moto akomi yango vedi akomai mpenza mpe moto ajoue yango vedi tant tozwaki yango tojoue mpenza kaka ndenge ezalaka. Merci, c'est que vraiment eza eloko malamu bozela yango na kati ya Info 16 Ndonzing boko vivre vraiment ba bilengi ya bongo ezala te. Merci na salon Midjo Barbe na kati ya Majesté, sans oublier Miguel Pedro Maboko Bank na kati ya Majesté, DJ Cherry na Majesté toujours, Brandon Chekedis na kati ya Majesté, Boubou Nkama na États-Unis, babi Boubou Nkama na États-Unis, mobali ya Atania Mama Paradis, sans oublier président Valencio Madropia. Ah, président Valencio. Abosali bonté na Afrique du Sud, mon ami personnel Rossi Galliano na kati ya Afrique du Sud ya to solola olobaki kokisa ikosala bien vraiment to kota na bino mikolezo ya. Merci.